na moi oyeka kande kokokisa plan na yo. Est-ce que yango za ko bala na te na ndenge oyebisa ki tribunal que yo yebaka nzambe te oza na yo ate yango esalaki ke makambo nyonso osala na butu? Nzambe eza na rapport te na makambo eza place na koli réalité on a vivre nde na comprendaki mpo na koli mingi mpa bamindele mindele moto babokolinga bango bandimela nzambe te éducation na bango nde yango nga nazwa. Mais question répondre na te makambo oyo balobi yo vision ke yo moko nde olobaki nalobaki ke na butu okotaki otali makambo nyonso na butu yango nde esali ke oya ozaki sir na makambo na oya butu? Non eza faux. Place bakangenga so ba butu za mambo satana problème te papa. Babandai kotianga pression na loba makambo oyo nalobaki te balobi na ngai obandai komona ngo même na imagination avokende na kati ya banque o koma ngala obi ngai na bandai komona na imagination te là na teleme na banque nazo imaginer yango ndenge koki nazo imaginer film o na salaki na makanisi siko bango bakomi kuna o vision. Donc yo zaki ko imaginer ndenge na makanisi là na telema ki kuna ko kota ndenge nino ko opérer. Oui. Mais ça te na ndenge ya auditeur azoloba ya monde ya ténèbres o ya magie. Non. Auditeur yo pe. Merci pour la parole. Monsieur le Président, je vais citer en disant ceci. Une question lui a été posée par l'OPJ avant la commission de ces crimes. Avez-vous eu à visiter les installations de l'agence Raobank Victoire? Elle a répondu en ces termes. Physiquement, non. Mais par vision spirituelle. J'ai exploité le site. Et elle finit, monsieur, je termine par la dernière question et en répondant à ces conseils. Nous avons encore la parole. Monsieur le Président, on lui pose la question. C'est ainsi que nous sommes en train de balayer tout ce dont on vous dit un problème de maladies, de dépression. Louvou-nous un problème de dépression. Quelle dépression? Elle a déclaré devant l'OPJ. On lui pose la question, et c'est la dernière d'ailleurs. Dans quel état étiez-vous lors de la commission du braquage? Elle répond. Elle répond, monsieur le Président. À l'aise, elle dit, j'étais dans un état lucide et avoir agi en âme et conscience. En âme et conscience. Non, on ne comprend pas. Allo Biboye. Tant bazo tunayo, attendez maître. Pas à OPJ. Hein? Que tant au kota ki ko sala acte na ya ko braquer banque wala. Ozalaki na état nini? Yo l'hôpital nazalaki na état lucide donc normal. Hein? Yango na kota ki. Est-ce que zalaki boy? Bon. Malgré normal pour nanga diamba na considérer. Te tolongo la diamba olobi ozaki na état normal. Faut tout nenga so na melema masanga. Ngala loba na melema masanga te yango na loba na za normal. Faut tout nenga so na melema masanga. Tribunal a retenu que tango kotaki ozalaki na normal na état ya bien. Diamba ndem na melaki. Diamba déjà problème te mais au côté normal au sali pe makam na yo normalement. Oui. Hein? Au bendi pelar na yo tena sac. Oui. Oui. Kasha mabeti yo de masasi ozongi sima donc eza makambo ya dépression te. Bien si na bela dépression na bela ya kala no mais te mukolo wana ozalaki normal. Bon nayebi te so na obenga normal. Bon ok diamba wana diamba bangi nde yango tobengaka na Kinshasa yonde tata yonde mama pesanga courage. Yonde tata yonde mama pesanga courage. Allez là il prend une pile deuxième et puis il débarque. Il a fait irruption. Yonde tata, yonde maman, c'est le courage. Mais elle est lucide. Avoir agi en âme et conscience. Tata,
maman, c'est pour lui donner le courage. Moi et l'homme qu'on a eu. Merci.